makambo sur makambo, dossier sur dossier, la famille toye kolala kola mukana ya koinda ya kobeba, toye kolala kola mukana makambo. Famille Libota, est-ce que bozali? La famille de Maman Bellevie Kandi. La famille de Maman Bellevie, est-ce que vous êtes là? Choki bozali, s'il vous plaît, bosale la personne makele na ba commentaire. Po Bellar Pro Awed, ezalaki penza tokos, hein? Bana na biso balataki. Il faut to loba. Biso bayaki koyebisa biso ke non bazo ya ko corriger biso. Tomona ki bandeko mosusu balobaki ke non baye ko corriger famille Libota, baye ko corriger Bellar. Tomoni correction ten d'ailleurs. Tolo bango d'ailleurs hein baloba bongo. D'ailleurs. Biso toyaki kolakisa biso nde ba mwalimu, biso nde ba professeur. Tolakisi mais malgré kolakisa na biso o tolakisi bakokaki kate. Eza netika ba dessin hein. Ndenge baye kolisaka bana ko dessiner na école maternelle boye bolakisi bana ndenge nini ko dessiner na école maternelle mais bana bazo dessiner ka ndenge ezalaki pe bongo. Donc botali penza flou ya makasi ba mekaki kotia biloko ba copier netika ndenge biso to salaki mais esimba kikate. Famille Libota c'est la qualité. Famille Libota c'est la qualité, je dois le dire. Tout le monde bato ebele ba ekoloba ke non bana na bango nde balata ki bien. La famille Merlin a yé na ba réponse ya kolata. Biso bana na biso basala ka kindumba ten. Famille Libota basala ka kindumba te. Photo lo bango. Famille Libota basala ka kindumba te. Pona bango ko kendo somba bilamba. Eza bambongo o bango moko basalaka. Chez Bellar Production bafuti bango ayebike. Na mbongo nanga o bafuti nga na bongisa mwa suki nanga. Na mbongo nanga o bafuti nga na sala boena matana kita. Wana penza c'est la famille Libota. Biso tozalaka batu te ke non tokendo osala kindumba to fongola makolo pour que ba futa biso pour que tokendo somba bilamba to ya kokola kisana mokili. Biso eza bongo te. Donc tindenge bomona ki penza Bellar Production awe de salamaki bana na biso balata ki bilamba selon ba mbongo o bazalaka nango likolo nango ezalaki te ke non compétition bakende oyo ndako leka moninga o il faut alekela nani bana na biso bongo te bango bayaki ko récupérer ko zwa ba trophée na bango o ba méritaki na bana na biso nyonso mutu nyonso wa méritaki trophée o ba pesaki ye yango bomona Bellar Production Award etikala kozala te ke non normalement trophée wana il fallait ba pesaki ngandi mais ya kotoyo ce qui chef a eu combien de trophées? Des trophées. Quand bango moko bazoloba, il fallait pas pesa ye des trophées, muto amerita ki des trophées, eza comédienne kingandi finalement. Eza nini? Donc bino moko boyebi ke ti basalela bosala bibiloko na bino ya wedi ya ko remettre bana ba trophée donc ba merita ki na bango ba trophée te. Bosala ki yango kaka parce que famille Libota basala biso peto sala. Les trophées se méritent. Bapesaka trophée na luwenge te. Bana ba mérité. À moins que quand to yebi biso nyonso ke non eza trophée ya kindumba oui, to comprendre. Mais ce que eza trophée pour na musala, trophée eza la ka mérité. Donc mutu nyonso ce que ozo trophée, il faut trophée wana eza la penza mérité. Yango na lobaka toujours bo comparer famille Libota te na ba nini mosusu. Famille Libota c'est le travail. Biso eza musala. Ti bomona bana na biso ba lela. Ba mérita ba trophée wana. Bomona pe misala ba sala. Bomona penza misala ba sala. Ba film na biso eza ba film moko oyo mokili lobela yango Ba film penza famille Libota eza ba film o mokili lobela yango. Bomona bino moko ba film bo santana ba film. Ba tegra tolo baka tegra. Tegra tikala kozwa trophée te ane oyo. Mais apesa le meilleur d'elle asala penza musala. Mais selon ba vote, selon biso ndenge tolingela ka musala. Akomaki na niveau oyo biso to bandai ko s'attendre. Akomaki yango te. Yango moyen azwa trophée ezalaki te ane oyo. Skotango ko azui ane oyo te. Déjà ko tia na mutu ke na ba film mosusu o ngana ko jouer. Il faut na pesa le meilleur de moi. Je dois travailler dur.
il faut na mi pesa pour ceux qui na mi pesité année prochaine à rejoindre trophée té biso za trophée ya bandumba té eza trophée ya compétition té la famille avant nana continuer boyoka nanu Mervin aye ko sasa Mervin ayaka pona ko sasa aye ko sabola famille libota aye ko sabola c'est ko sabola bolanda nanu mes choses yo bika qui pour la veine congé na ote ko bota so mishuka ndo to somba robwana balali lali suna musala pasi posi baza telefone na simbi ko na musala mishu na koya ki to na singa mbombe lona ya hotel ma tuna bata Canada 4 mois mafuta combien na musala na en plus on s'est laissé sur la business bon moi il y a facilité et ça t'es dans ça naningisa wapesa ngambongo tala suba ouais moi ça bololé pour impressionner bateau faut balala ba matissio likolo ba zonction c'est ba sali au poyo pour impressionner bateau dans les réseaux sociaux et bien là 2000 € qu'on dépensait dans robe donc on s'est vraiment ramoussouté la famille m'a dit souvent bon là vous malade mais fait la rayo hein c'est normal tellement non yo ni a ole kabato obibi bien te kisi nando lobela e lobela pesa na kana makolo kwa babagela kakolo mi kiebwe nando chama boka ngo je vais te montrer que dans ta première thé yaka mawa mais pas non besoin total les papiers ba monter tout l'équipe dès c'est 4 fois maman mais t'as na hito mais je suis à l'école depuis les autres lobby pour n'aurait eu écoute on se comprend yo et ça rapport à quoi qui n'aurait pas se dans non c'est n'importe qui yo voilà mais ma chance peut pas nous demander comment besoin dans hôtel pour me choisir qui va payer le hôtel là la moitié coûte mais quand il y a ça gebo mais nous avons la chance de avoir 5 000 on a moins en fait dans 1500 $. Na entraîné entre 100 makolo ya balala yo basalo boy basoliso boy mosala patient ça me merci pour les poto na sali mosala normal bafuti na mbongo na complexe lote na biloko nyonso na zango na besoin na la vie mokombanga na ndo bomane pour moi na la ndenge la mukate d'ailleurs michou mo mon pour les qui no bato mika ma be o mi sito muta kosote o mi ma be non le so et dans solobi dans la mu qui l'on pas na pongi habiter encore raté moi noté mais vous en sonité non ya lo do lo bien lo bien na ba inspiration belle tena lala pendant tout là non so on kana pongi. Donc, bref, pour la chefuna, en tout cas, au décevoir biso, ngai na baba coupe toi dossier. Mais le cas baba coupe parce que baba fan mort sans esprit. Telle banoga grana saliami chef. Ola teni. Bon moi bata Jimmy Belao. Bon papa le rola sachet. En tout cas bon, robwana. Et il a normal caca. Jusque là normal caca na moni muto le quitter. OK? D'accord. Bon. Mutuna luli les sous makasi, c'est Naomi Lokwa. La trésorière. Mère, ça va. Robe nayo, ça va. Souki nayo, ça va. Non. Modèle non ya souki. Maquillage, robe, non, mais ça va. Mais, un roca normal. Quoi que peut-être. Waouh, t'es. Pour ne bokani saki. Mais ça veut dire que. Bon, ça, là, on est botono kanisate. N'est-ce pas kibino. Et que bon côté. Mutukuta bandeko bangela Léonce. Mais Léonce a bondi quand même. Léonce a bondi ma beka parce que alandika suka chefuna. Le col la chefuna chaki suka noir. Bino tout votre suka noir. Ah là là.
chef na nyoko la morale la bino hein. Robe noire, souk noir, mais finalement on est où là? On est où là? C'était doré noir. Ils ont qui noir, tel quoi sera bandoki quand même. En tout cas, on a conclure. Bon, ça va. Félicitations à toi parce que au sein de noir, là, tu robes noir, ça soit doré, soit gris. Bon, je sais pas parce que mon lit, les gars, ils tournent la soirée na bino. Mais ça va. En tout cas, d'ailleurs, ça bino. Lozabakou. Prochainement, Bopé Misarabat. Prochainement, Mes choses. Yo, bika qui est pour la dernière congé. Dans le robot. So, mes choses, quand nous sommes à Robuana. Bah, lali, sur la. On s'en la passe. Possible à téléphoner à Simé. Non, mon salaire. Mais chaud, na quoi qui dans la série en bon, mais l'on a au télé, tout dans votre Canada, 4 ans à foutre combien, na moussala na. En plus, on s'est laissé sur la business. Bon, moi, il y a facilité. Et ça, c'est dans ça, dans ça, on va appeler ça un bon. T'as la souba, ouais. Moi, ça bololé. Pour on impressionner bateau. Faut aller là, on va matcher sur le colo, va sanctionner, va saluer au point, va saluer au poyo, pour impressionner dans les réseaux sociaux. Et bien là, 2000 € qu'on dépensait dans le robot, donc on s'est dans mon soutien. La famille m'a dit souvent bon, là, vous malade, mais faites la raille. Hein? C'est normal, tellement non. Il y a un les cabanes, au bien, bien, nando lobela et lobela pe sanga kana makolo kwa babage la kakolo mi kiebwe nando chama boka ngo yeba tout ma keda ta première té yaka mawa et ba no beso total et pied ba beauté tout l'équipe d'être 4 fois maman mais t'as na hito. Mais je suis à l'école depuis les autres lobby pour n'aurait eu quand on s'est en yo et ça rappelle quoi qui n'aurait pas sur le site non c'est n'importe qui yo voilà mais ma chance peut pas nous demander comment puis besoin d'un hôtel pour me choisir qui n'a pas les longs hôtels là la moitié coûte mais t'as bien ça game mais nous avons ma chance ça va couper à 5000 on a moins là en fait on a 1500 $, na entraîné entre 100 makolo ya balala yo basalo boy basoliso boy mosala patient ça me merci pour les apports na sali mosala normal bafuti na bon na na complexe l'hôtel na biloko nyonso na zango na besoin na la vie mo comprendre na mo ba pour moi na la ndenge la mukate. D'ailleurs, mes jours, mon monde pour les qui nous battent, mais quand ma paix, au mi sito. Mon temps qu'on saute, au mi ma paix. Non, il le sauve dans mon solo. Dans l'amour qu'il y a en bas à Pongi. D'habitude, encore raté moi noté. Mais nous avons sonné. Non, on va bien l'oublier, on a une inspiration belle pendant tout qu'on a, notre son Voilà. Nabandi biso nyonso touti kolanda, biso nyonso touti koyoka na message à Mervyn, nande kona biso mosusu ya famille libota makambo ba uti koloba awa. La famille, toko tana na dossier ya Mervyn. Makambo Mervyn alobi eza makambo ya solo. Eza meblo mosusu boya ko yebisa biso teke na famille libota ba yebi kolata te. Bana na biso basalaka kindumba te. Bana na biso bakendaka te ke non bakende ba mekana ba kote nyonso po ba yebi ke à la fin ba ofuta biso te. Hein? Bakuna attention ba ke ko soma bilamba balati bilamba ya ba $5000. To yebi biso nyonso bisika bilamba wana esi ekota elobi atande ko mosusu mutakala mosusu ya mutu mosusu ekota. Bana na biso baza bana mitakala petete. Bana na biso c'est le travail. Donc baza bana moko te ke no kokuta bango na balabala bango wana bazozela mibali bana na biso baza bongo te. Yango bo mona entre bango na bango kana feti na bango en tout cas na zwaki temps ya kolanda nanu ko balobaki ke no ba opesa biso correction.
nazwaki penza temps ya kolanda fete yango ndenge ezalaki osentir ke bana na bana bolingo eza te oyo na oyo baosolola te oyo na oyo omona oyo bavandi kiti moko baosolola te mutu na mutu na telefone na ye azofinaka oyo mosusu soki aye soki basololaka nde babandi bablage kuna siko oyo mosusu azotala bango neti biloko me bana na biso bomonaki ambiance bango nyonso babandeki kosolola bango nyonso bazosekaka botala batrofe bango nyonso bazosimbaka batrofe baninga na baoyo batikala kozwa batrofe te bazalaki babandeki kosepela na batrofe ya baninga omona ye azwi trofe ya moninga akangisi nango photo très bien donc vous sentez présent de l'amour likolo nango bana na biso soki bapesi bango trophée il fallait voir hein français s'il vous plaît deuxième camp bokende oyekola français s'il vous plaît boza bastar boyekolaka français ata de base hein otobengaka ba basics hein bapesi yo trophée quand même exprime-toi en français ata moi kaka français ya 2 minutes ya pamba toloba ta 1 minute vous étiez incapable hein français kaka ya 1 minute ya pamba bomona bana na biso façon na bango ya koloba hein bo sentir que non ici c'est l'intelligence mais bino attaque tout français ya pamba oh ya 1 minute j'ai dit bien 1 minute vous n'êtes pas à mesure ata mutu moko te ya koya ko défendre pardon badi na bandi bino yango bomona na kandi star batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité hein kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi hein numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko